donc le basuki ezali que l'état muta obuma art na Congo wana ko bomba te to lo bango atambala sima l'état ko banda liboso budget ya ministère de la culture ezeboni ata bosali ndenge ni bosali politique culturelle moko teza muta olamuki na tonga comme artiste na base nini lelo komona na ba télévision biloko belezo le kana salité lelo komona soki mwana mwasi aleki mbayemba na TV ba sepe na ye akomi kolatela mbe mabele ezomona na lisembe ze komona na tout ça batiki yango bebongo différence entre personne et personnage global na mikumisité menaje mokonzi monene na mosala ya leta mais eni koloba te tete na osa mosala nga leta na zabe monge boko non monge boko za tango na za mosala oyo mais c'est kolo mo makala Jocelyn quand je fais mon travail donc c'est dit faut moi beaucoup questionner les ala justement na osenga l'état asuba so to milengele po mikolo komi na suka ya mwa bozomo na basi bakomi kobalana ba actrice ba acteur na ba actrice belé ba tebele et baze mibali baze pe basi monsieur pe baze basi baze mibali mumwe ko wana ko kotuka te kotuka te bible bi dénoncer le mal wana ze bondo te mafumu ngaze moto na nzambe ko na suka pour dire que babongo la mitema kwa section bazozo lelo bible lobi que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. C'est mon ami Rosani te monta c'est vrai que je ne sais à quel niveau faire. Il y a moi c'est nager mon col c'est ngana loba muté pour des pe ngala. Ya bongwana. Ba ya mosa mosala normal. Et voilà vraiment. Bonjour, bon après-midi, bonsoir mesdames et messieurs. Merci beaucoup à tout le monde, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent de début jusqu'à la fin de notre attente aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui nous sommes là avec notre invité au WAP pour découvrir Kakandenge et Zalaka Montréal, Nebikoza et Longolanga Isala Mundenge Zalaka parce que Isala Kitoko Makasi. Bonjour. Ouais, bonjour Chacha. Bonjour. Nango Nanzambe, ça va? Ben le Kwambo que j'ai autant. Et voilà, Bidemoko qui déjà bomoni invité Nabiso Yalelo, voilà, Tozo Fongola déjà Basango Nabiso Yalelo Oyo. Ngai elongona invité Nabiso to Bombeli Bino Roma Ndeka Bozomona Ezo Sala Kitoko Makasi pour se présenter à Tozana Active Final Télévision Ezo Landayo Bandeko Balandi Bazo Landayo partout dans le monde entier. Les ana o bayebio na ba oyo bayebio c'était surtout na ba nouvelle génération, ba génération Ezo ya mikolo bayebio te koki ko se présenter pe ça la Bada kwene mbai kono kolo momunga makala iboko ahena salama kongo ndombi kameli abo mangubune botu soki le kimulai babenga ngape seigneur makala babenga ngape munge boko mbote kwene voilà on a retenir ezakaka abo mangubune botu voilà yango na papa ba bazolanda yo vraiment tulingi to yeba carrière artistique au Salimbula Boni. Bon, motuna neza okola otuna njoku motuna et anonango egozale siko yo simbeli. OK. Mais ce que tali mibu na sali mibu tukumisa to na motoba. OK. Donc 36 ans. Waneze o na bandité lelo na osala na pemite. Mais avant ça déjà to bandaki une église na Saint-Éloi. Na paroisse Saint-Éloi de na beau marché ska tozara bilingue mais té na 1988 ndé na saki groupe nanga liboso et na ba mameyenga wazaki pa na sans souci na peso mbote siko zekuna jetu na mikili ya bapaya génération penza liboso ngwana ba mameyenga ba monsieur Sunjo azaki grand réalisateur akenda représenter mboka na Fespaco et tant d'autres artistes auto format peut continuer à former. Donc, ce qui concerne la carrière Nanga, ils allaient de l'eau, jour pour jour, 36 ans. Et puis, j'ai évolué, Nazak Zoba Zoba. T. Et nous, Kolobate, n'a bandé pas mototé. OK. N'a bandé un groupe à mototé, n'a été théâtre, n'a bandé un anda kwanzam.
donc nzambe asengaka ngai nazalaki dirigeant nazali da koyemba nayembaka nde nzambe asengaki ngai pour l'encadrement ba jeune nasala troupe théâtrale na chorale ya on asalaki troupe théâtrale na chorale gloire à l'agneau na alliance plein évangile na Matonge poto groupe de prière à liboso na Matonge nde naye kosala yango wana. C'est alors on a recruté ba jeune wana ba mineur ba mamé ngana bazaki bana mike ba mise sunzu na couper de bana penja ba 16 à 15 ans nde na recruté ki bango to bandi ça ba spectacle vivant na salle Saint-Joseph na Carrefour des Jeunes place au lelo au pasteur JBK Jean Bosco Kindomba Tonge église ezaki espace culturel oui de wana tubanda osaba spectacle batu ba futa bambongo nde to yokukuta na professeur Laïs ya ina paix à son âme to bengisa ke na 5e anniversaire na biso tango ya moni ndenge sali tondi batu ba futi mbongo batu ba sepeli meye lokola professeur amoni ke mbano ba ozengelo komoko nde alobaka makala soko lingi kanga groupe na peso siko formation c'est là où on to yokuko la théâtre classique. Pendant 9 mois, tu as tant aussi formation à théâtre classique, tant que tu bandi, Tewana, Tokei, et puis tu as une formation. Dieu a fait grâce. Déjà, ma mère, à l'époque, elle a eu un succès ma casse parce qu'à côté, elle pas sans souci. Alors, je me suis dit, je me suis dit, bana ba Hollanda biso ma mère yanga bon mutu moko ayeba kinga mutu na formaye ayebsinga bi makala. Yo c'est pas on doit Seigneur Makala tala mwana bazolanda ye mais yo oyebanité alors on a pensé que fallait un groupe moko pe ya munene à l'époque groupe munene penja makasi yaka sans souci na salon lokola yaka pas sans souci ngai fallait que na salon moko na salon ndenge nini au côté na porte ni yaka pe na groupe Njoy ba groupe makasi na Congo à l'époque en Angola. Donc groupe sans souci, groupe à l'époque, groupe Njoy, groupe sans souci na Njoy. On appelle Prince de rire pe makasi. OK. Alors final côté groupe moko peu ko marqué. Voilà. Déjà en 1997 le Kulanga Alfer babanda osala film Binzambe Nzambe. Alors ndena kendaki pona yemba kape na griot pe ndena kendaki ko griot. C'est là où tu as la connaissance na bangonyo so batono bangalfa bangonyo so do génération on a liboso ya Prince de rire ndeta una ekuna na nzembo langa biblia kaka moko alors malobonga na yemba kina nzembo ezaki maloba pe bamba zena na théâtre donc to saki dibala moko bien na pesi vie chikongalfa mbote Dieu Maurice paix son âme déjà bango batu ba yamba kina nongai batu liboso donc to sali pièce wana tin épisode asuka na film Binzambe Nzambe alonga lokwa nazaki nazape moto na Nzambe ba pasteur mingi basilika ki mendeni film ba finga biso me yo zoke okosala ezaki te bande ko finga ba pasteur te bande ko dénoncer le mal ezalaki na kati na l'église ba guerre ezaka entre ba pasteur ba on a bango je suis désolé parce que le loyo il y a même des pasteurs ba comme ko tia na ba poison surtout alors biloko wana nyonso déjà comme ba artiste ba monaka musika ba dénoncer déjà ba comportement wana avant que comme ndenge le loyo biso tant to bandi pour biso to groupe de prière à liboso na Matonge alliance plein évangile na ba pasteur Didier Kabangu bambo José Azali aux États-Unis ba Damien Capella alors ba tozai na ba gapé ba to ba esika moko mais lelo ba pasteur ba ko esika moko te vraiment so ba cheka ka biloko agapé ba to ba esika o téléphone le liote délivrance à mutali boma on a déplacé oh le lipa même na protocole ndoka ko lia pete babwaki bwaki donc il y a pas si dans l'église vraiment mais nous à l'époque les qui vraiment agapé donc ce qui fait que bolingo en église est perdant qui yango d'autant bon ba sali pièce wana na yeza qui mariage moko makasi alors le quoi pe na pesa ka cours na formaka ba acteur parce que objectif ezaki nini ngaza mwana Nzambe to mona ki déjà que ba théâtre comme ko bebisa bato il y avait même des cris oyo ils ont poussé batna bitumba ils ont poussé batna babilo comme on dirait bakis voilà c'est que bandaka alors maintenant il a fallu que biso ba na Nzambe toté sango malamu à travers les théâtres tinonga na na mosala ngwana parce que nazaki déjà un exercice le quoi mutu na Nzambe nde na bandi loko wana pona bato babongola mutema à travers les théâtres effectivement à l'époque il y a eu beaucoup de conversions surtout sali spectacle bato bazoli la baotika masumu
donc tobandaki koatteindre objectif. Alors nabandaki kokende na baéglise mpo napesa baformation. Nde moninga na nga moko Dieudonné Mbaka Pereire napesi mbote esika aza abengaki nga na groupe na ye mpo na former bato na groupe na ye. Mais avant ça, sans souci, ntango amoni jeu ya Mama Yenga, amoni bavaleur na ye. Parce que Mama Yenga ntango akoti na groupe sans souci akutaki Modri aosalaki mongo. Mais ntango mokomisi Modri aye te babi nani akodouble Mama Yenga ye ameki banda wana bima mbala moko. Ok, kombo ya Mama Yenga euta na groupe sans souci te. Kombo ya Mama Yenga outi nango na groupe gloire à l'agneau. Jeu ya Mama Yenga et autant un groupe sans souci, autant un gloire à l'agneau. Donc c'est vraiment artistement exceptionnel. Donc objectif c'est que bato banga nzambe batombola kombo nzambe à travers l'art. Voilà. Ozomona. Très bien. Alors yango no moni na 97 je me suis na koti kele invitation pour na to sepela à l'époque anniversaire na biso sans souci bisingai. Là c'était en 92. Sans souci bisinga bimakala pour notre pesa une invitation te. Wana za na Palladium. Ay makala pour notre pesa une invitation te. Asengi ko senga. Na bimaki déjà na tiki invitation na ke. Ay bobenga eta on a grand sans souci. Vraiment. Abi makala pour notre pesa une invitation te. Il faut yeba ke yo au format ye. Mais nga na pesa succès. Voilà. Donc, à cette différence entre... Mais oui. Parce que je me dis que moi, je suis la géniose. Parce que quand on a pesa, je suis comme capable de faire la géniose. Et ça, quand tu banda kaka, c'est quoi quand tu es là, donc l'artiste, il faut la macasse, na rendre parole et belé. Parce que moi, c'est la personne qui est comme boy, comme riche, comme nyoso. Au monde mondial, c'est un grand. Mais tu sais que c'est la boïté. Atikala kaka mutambongo. Mais justement, ils ont bongo de ils ont un personnage qui faut qu'on panza yango. Mais vieux qu'on dit c'est un grand parce que bande ko sala plus de 8 personnages. A ko sala Tumbaz. Tumbaz wana asali baïsien. Asali Tumbazazu, Muluba, asali Atatukanywa Muluba, asali Tumbazazu, asala bato bandundu. Donc il faisait tout vieux qu'on dit mais pour tout personnage. Ndetang babenga kaye na groupe muninga na ya ko encadrer bango. Écoutez nga pe no former bango no pesa bango ko. Alors je viens ko dia ki bango nyoso bakimi. 3 personnes bakimi, moi ezate tangu via yenga mona sali barola na nyoso. Nde via loba petit fois na salongo là nous sommes à 2000 là. Nde na 2000 là wana titenga kufaki na 2000 là na mois de juin. Et tant que comme na septembre nde via benga kinga na salongo. Na fandi na guitare na ngai mais mais oui na beta kango bolelo parce que mbala simata msubu ya mbangalo kwa agrio royal isusu na guitare na ngata on a répété bwe na moni ambiance ezalaki bolingo ezalaki entre les artistes ba vie qui dia fuka ba vie kokodioko ba mama nzele ba mama bele bali donc ambiance moko vous sentez que c'est la famille. Alors imaginez ce que na groupe salon imaginez ce ngaza mutu na nzambe na yebwe vieux qui diafuka sikoyo azolo babilo comme quoi visite guidée bali ndeka ba blague ezalaka na mais elo ko zaki siko avantageux zaki ni déjà ngana zaki metteur en scène scénariste et bon interprète vieux ko dit à personnage triple action oh non batu bazali vraiment aïe saka ka vieux shaba abi ba pecho ba wana souffle sika aboya ki kolobake pecho ayebi poisson ka lobi ayebi place na okende place à banjo tous les grands étaient là sauf Massas na Mama Linga bazaki na voyage à cette époque là tous les grands étaient là so babino ka ko yebi o bandenge ni vraiment sikoyo vie lokola zaki na sagesse habité ba petit ba stage pendant 3 mois na ya kaka ba yo mama boli makala ke somba secret na siwana to sala na to za na Gombe place au ministère ya média ezali donc mabolingo ya Marie-Jeanne bango so ba ya ke somba secret na ko sombela bango secret. Alors ambiance wana pendant 3 mois na yaka na guitare na nga na fandi kaka mais via ebege na danse alors via te kelenga disque alobi makala soki balobi na yo doubler yo kango le effacer na matu no yo ka effacer de tango côté effacer de via te kelenga secret stratégie donc après ça nga déjà ba valeur pe yango na sela ratilelo
bameka kanga te monge gboko soko meki olimwe. Ah bon? Alors pièce ya liboso na salaka na salongo ezalaka Vutulamenga na 2000 ans wana Vutulamenga on a lingala linkolo bani boza ezala ki Congo Vutulamenga kozongisa makila kozongisa makila na donc bala na donc Vutulamenga voilà un peu bandeko o ba yebara ba langue maternelle pièce yango babanda répétition de GC bandaki mbala moko vie kwedi bazo sa mise en scène ma bomengo babi makala doublé si quoi fait jouer ne sengo na tuni parce que que metteur en scène il faut les malakolobani ni na osani na tuni vie na kolobani ni personnage ezandengeni jouer oh ba bisika ka esengo balobi lobane ka ke se croire bisa mutute mais vie personnage jouer heureusement pas bien bande ça la bon pour yebinga voilà ayebi que place de découvrir qui peut yo na biloko mais si quoi aboko bimisa ke na yebi ba lokola metteur en scène na zuka ka phrase ba pesa ke esengo que c'est quoi ko yebisa mutute mbala moko na zu guitare nanga na mati na créer personnage ya musicien yebi que tant on a beta na joie banda na bandi répétition tina suka ba mabo mengo ba mama belenyo so ba telemi bazotala ba kamwe babi mais azo jouer lokola biso voilà bandi makite donc loko comme ça bango ba ko jouer lokola so ba kamwe ndenge na rendre personnage wana pendant les 3 mois na fanda ki wana na banda otala force na bango eza koloba loba tele loba teur belé balinga soka lobita mono ko jouer te voilà force c'est là qui expression faciale avancé donc tant on a fandi na zo mona balobaka mingi te il faut là tes personnages ko loba nota di loba mi balé mais loba mona place nango za la juste vraiment et quand j'ai fait ça kaka maele na zo ke pa na bango na lambi yango ba corrigeanga teti na suka donc toujours à tournage pe na ke personnage mais Michel Didier réalisateur na ke pe na jouer ba corrigeanga pété ngamo na suka la bi mais vieux réalisateur ndeni na jouer ba corriger ngata petit soko jouer ba corriger te soko jouer bien parce que ça mis sur banzoko vraiment donc c'est pour ça dit bien et voilà c'est parti pe film mo basala ka pe mama be basala ngo déjà bandakala il a fallu ba reprendre dans studio ndé jour à répétition car vient ngazala ka vie kwedi mentor na ngai wana donc vie kwedi indépendant mutasala ke monge boko azalo azalelo na monde ya art parce que nazalaka na ba valeur le bimakate alors via bisinga lobi bon na scénario zalaka mona moko mukenda kotika lettre via tali mona ngwa mukia zalaki te bon mona mukia kotika lettre en attendant makala doublé tangu na mati na beti rôle ali kukuma donc na bimisi personnage mususu parce que l'artiste est faux na makolo ebele na bimisi personnage mususu bebi ke bango tu bakamo wana facette monge bokona no bimite liboso na bisi facette makala ta na bimisi nani normal ta on a zongi na kiti na scène yoko fanda pembe na vie dudu nga fura personne na mona ba prêtre absinga bileki ndengo sali on sali bien mais OK moi vitesse kende nango moi malembe wana ce que to fandi libanda ya scène absi kende nango moi malembe bo ça va bon de toutes les façons ça rôle à moi na moke jour à tournage pendant que ba tourner ils avaient na posa ba soda mundanganda personnam bandeko bakeye belé vraiment ba die shaba ba te belé bakeye vraiment mawa ba kulutu penza yo ba pesi biso sengo ya musala musala zelengi soko jouer na bato ba yebi pe ba yebi voilà mbala moko mundanganda bisenga lobi vie que dans le bilata teni au sala soda na lati teni na bimisi siko tembre ya monge gboko siko tango na sali tembre ya monge gboko parce que moi na wana pe azalaki oya muke sengela ka jouer place wana azalaki bonga loka figura na sali tembre ya monge gboko na imposer monge gboko na sesco tembre na biso bambuza parce que moi le problème c'est quoi na tango akala bato bande ko lobaki mongo ba benga bango loka ba lobaki ngala or en réalité mongo a mongala te mongo a mongo et ndenge na ye mais mongala ze mongala. Alors, ngala soze ko ba vie ba mabaku. Waza na salongo. Donc biso siko toye pona ko imposer style wana ya bangala. Donc toye pona ko imposer style wana
na pesi ndeko langa moseka Joe Mbote et moseka et gbada kwene donc to yesiko ko zongisa bangala na valeur nango et mbala moko vie kwedi intimider nga coupe nana pesi eteni petit yola titeni ndanganini parce que vie chaba yeko yebisa ye ah vie o mona te petit na bo rabete ki baba wana ezaki bien ah vie akati ba zongisi film sima ba yeko mona ke na mona na ki mubimba te bazoyanga ka mipanzi longola teni sala rolo saki na répète o kizaye ko nanga mais wana etikali kaka da wana etikali et tant on a ko sala rolo ki likukuma c'est alors batu nyonso ba sepeli ba moni na sali to si seconde nge vie dudu ebisakanga batu ba sepeli na niveau ko sakana te c'est là où nde to yebana ki susu makasi na ba commando mutu te pe son âme parce que pe ba benga ki na film na ko soda ba moni ba valeur mususu de tout est parti de là et puis en 2001 groupe Salongo Kabwani batu nyonso ba ke ko sala groupe Salongo plus ba ke ko sala ngona chaîne mususu ya télévision. C'est comme si tu as na RTNC na vie kwedi na Travolta Moulay mbote na yo et sengo pe ko zonga plus tard na bato men do ba jeune siko to ba ndenge nini do ba granio so ba valeur no cheke na gauche or vie kwedi azaki maela azaki na vision relève déjà nde to zala ki wana benga ki déjà ba vie Louvre ba zaki na théâtre national na vie Kofi o boyebi ayaki déjà na Salongo vie Makaya donc Makaya, je crois Makaya Azaya Mama Pembele Azaki na théâtre national hein? Donc Makela Yaya Mama Pembele ça na théâtre national à 5 bato théâtre national bazalaki Azuba Azo Azo na bato ina Azo Banzokweno na bato men bato ina asangisi bam asangisi pe biso na bato yo toyebana toyekolaki na ba valeur mbala moko na maboko ba gra donc et puis misi skolo comme susu alors mais vieux a comment que journal moko na pesi ba kulutu la mbote bote mpokate eza solo parce que à l'époque on les équipes blague parce que mon esiko ke ba mabo mengo ba vieux doudou ba mama nyonso mabele ba nyonso ba kengambu moko siko via comme na journal Salongo époque a commis que s'il faut regretter non regretter ka mabo mengo batu bazé bele kuna sili qui est ça là ba ko est-ce que guerre entre biso na bango OK kuna déjà ba batu bayebana alors ngai sikoyo tant bango bakabone ngaza na Brazza na kendaki festival moko ya Brazza Kinshasa na konta musique tangu na ye na yokuta Salongo Kabwani na kepa vie shaba na kutisiko tangu na koti na musala na kutisiko bato ya vie shaba na ba mambo mengo banani na ebite ke bakabwani loka mikolo pe babisinga te ke bakabwani mbala moko muninga moko kuna nde bisinga bi na simano wa Salongo Kabwani tala o moni wana baza batanga mususu vie kwedi pa jasko na mituni na okene ngambu nini na koti ka sika na 2001 mouvement Kabwani siko maele sininga na okende wapi na moni pe vie kwedi na PCP mbote maintenant on ozonga na nzela nzambe ndenge asalaka na okuta na vie Laïs professeur Laïs wa pesa ka biso formation tant to kutene nde bisinga makala tu vois en talent on a ba valeur oyebi o moni biso ka batu tozo eloko pa nzambe tozo ka motolo to boaki pa na Yesu to mikumisaka te tozala ke facé jamais ko mona makala luka mikumisa te mende na yebi wana na bomba te alors ce qui fait que aibsinga makala oyebi o moni soko ke pa ya ngambo wana bango tout bayebani baba vedette o bako exploiter ka talent na yo mais soko tika na RTNC ko eza l'état tant beaucoup zo ba jeune sika bo encadrer bango o ko s'imposer pe ba valeur ne ko bima plus voilà je préférais ça c'est professeur Laïs tikala na salon na kuta un peu na vie Michel Diambe singabi tikala ngambo et c'est ainsi que na tikala ki film aliboso vie siko za ko kabona mwasi kitoko oyeba te mwasi no ko bala vie ba hermona répétition zo lala donc arobanda wa film aliboso na pesi film na ngabo ete vie kuta joie te voir neka ke yokana o ma kabona mwasi kitoko te loko pe na zaki metteur en scène vie pa pesa opportunité déjà na molai to banda déjà ko bomisa biloko yango tant to sali film wana
bato basepela na mokolo ki na TV bato bamoni sikoyo ke salongo yango mais bilongi te parce que sikoyo bamoni ke jeu nini salongo pe na ba vitesse ya sika otoyaki nango c'est parti et nde na sali na koma plus de 10 pièces même plus de 15 na salon te na 2015 na 2013 mokonzi na biso mama Nicole Dibambu na bato mususu basepela ke salongo ezonga nde baye kozongisa salongo tozonga ni biso tu tentative yango bandaka na 2010 esimba te na 2013 nde kosimba toye kozonga salongo nde bomona ki toza film kwa ba Monseigneur Salibet ba makambo belé ba mapamboli pe telelo alors lelo na 2017 na mama na Nzambe mokonjo azalaki wana lokola pe na mwa musala pete mataki groupe Njoy ezalaki na mwa kokita muke ndalobi makala kamata groupe Njoy tozalaki pe na mwa ba compréhension te maintenant tout ça l'anniversaire à 40 ans na 2015 makambo ali konde salaki biso mwa boye siko ngana salongo na bande osaba na za Nice naza na se ya bangomba na bomba na mais soko kangi ngoko daye donc je suis là la fier que oza na omisu oza zolo ba monaka yo c'est bon na ko bossa na tena kati nzoto ni saza donc soko kangi kaka okotambola no mejumu so monaka pou kufi alors tu na bande ko FC bango na za Nice ba bande ko comprendre te yango même jour mususu na temps to préparer 40 ans na biso anniversaire à Salongo na pesa bango exemple akai na FC bango akai avant de se voir na akai to fanda pende biso tu belombe bana ba vie masum vie masum mbote na yofu mbanza yala kayala to fanda penza bonesi bango pour déjà avant to banda déjà to ça la fête mbala moko te salongo ya kozonga asko to komi na 2015 pendant 2013 to zonga asko biso nyos pourtant bango bakendaki musala l'été imposé ki bango soki bozongi te bolongo musala bazako obligé bazonga. Alors, dès que tu zonga ni wana na maman Nicole na bokambe minaye, dès que tu prépares 15e anniversaire na biso na 2015 et 40e anniversaire ya Salongo na 2015. Alors, wana sikoyo na kati avant tout ça l'anniversaire, jour na za kate na répétition na yebwe le lendemain na oki futuote anniversaire ezapo na biso ba Balion. Balion, Bakolo Masolo. To kansela siko batu mususu. Ndo le bibon question mon pe matin. Alors déjà observation na déjà ngalo kwa na na mona ki ngo penze zaki mo bien te. OK. Na epsi bango memba maloba Balion. Mo malam te menga zaka aigle. Aigle lio zaka mukonzinete. Lio za mukonza banyama. Na za mukonza bandekete. Te parce que moni to yebani ba valeur. Vous équipez na maloba kilo. Te maloba kilo te to yebani. Ata humilité za meto yebani. Parce que moi za metteur en scène, na scénariste, na interprète. Vraiment. Mais ça batu mususu, aza bon, mais ça interprète. Mais il n'est pas metteur en scène, c'est différent. Il n'est pas scénariste. Ce qui fait que tant on dit qu'on de bimaki, merci na ba vie sonjo na vie masumu, ba baxela nga mo $100 mo likolo pa ba valeur na ngai. OK. Mais malgré ba baxela nga ba valeur na ngai, likonda mo zaki na ba valeur ngo ko zoate. Loko asiko na bete ki lisolo. Makambo ala masolo nango. Vraiment. Toza na tante mettre pesera mo muke. Vraiment. Donc na bete la bango lisolo na lobi boato aza munene. Bachaka biloko epai na ye. Siko boato toujours musa sel olenda menga ba toujours so bachaka ngali biloko te. Poto kacha bachaka nde biloko epai na ngati. Petit ka ya sala ke loko te a minimiser kai. Kaya zongi nzete. Mukolo pêcher aya. Ayebisi boato otokende te. Boato atali petit kaya na chaka maboko na mai boto kende. Ndeka kaya sala. Pêcheur pendant meki bo pangu bo lekani. Ameki bo panga ndo lekana cha bo baleine. Acha bo balikoko bampenga pa boato kendate. Wana bango tout ba fandinier. Pena bisi bango boato kendate. Kwa petit kaya zongi nzete. Boato kendate. C'est-à-dire même aux valeurs, aux amunene no yebana. Mais yeba ke ba valeur ne s'appelle lié na bato zomo na pamba. Voilà. Ya ona bisaka bango za Nice. Na bomba na sa bangomba so bokayenga bokodaye. Tango siko esili, tango tokabolila,
nga zoka mwala koleka mwa baninga musu na tanga kombo te mais na sepelaka te lokwa nazalaki na nga nisi kai na zongi na nga nzete et groupe siko sala penda 3 mois jour kate po pièce kata na nga na théâtre principal na lobi peke na obela vana banda musele fo monga nga pesa permission kasa nisi kwenge nisi te et départ yango na tshomona ki groupe et sali que na sepeli mingi parce que bientôt là 50 anniversaire et ça là na mois d'août 50e anniversaire ya Salongo na ebiki rosa danzi parce que to matato kita Salongo les écoles ya munene ya art na mboka na biso eza patrimoine ba groupe nzoyi wana eza patrimoine mais l'état jusque là za ko utiliser ngo te lelo so zota la bato Salongo zota la bato groupe nzoyi mais na bamboka musuba ko zala bon te parce que tant Salongo c'est que mon tutu na 83 ba ma Nigeria wana batrisha baloba bango moko etoye ko tricher Salongo mais bango bakoma simplement parce que l'état a na politique culturelle te l'état ça que loko moko te biso pe artiste to komaka bata ba matolo ba valeur na biso to ebité mais nous pensons que avec l'état ba tata na ba maman na biso ya Salongo na groupe Njoy batu ba koye ba valeur na bango l'état a ko tia biso na place na biso. Voilà, merci beaucoup Bandeko Balandi boki bongo ndenge papa auti ko pesila vraiment na bengi papa parce que c'est un grand père. Na zape papa yo kuto ko za koko na ngai. Vraiment on a soulevé voilà boki bongo ndenge auti ko betali solo ndenge a soulevé histoire ndenge vraiment auti nango ko banda na ebandeli kino ndenge ay ko suka na bisika oyo to suki wana mena yo kyo awa o soulever kombo ya groupe Salongo na groupe Njoyi parce que ozala ki wana mena kotala be bandeko lokola ba kokodia nzomba lokola ba Kimbanseke lokola ba ndeko mususu oyo baza vraiment moi bande ya mboka pourquoi pas ba soutenir un groupe Njoyi lokola ba maman ba belé ba salaka lokola ba maman nani plutôt kombo ezobosa ba bomengo voilà c'est ça lokola bango ba moureuse ba lipati ba salaka ba travolta baza vraiment baza ebele qu'est-ce qui se passe? Est-ce que bozala kaka na biloko moko ezana na kati ezaki batiraima to ezaka kimsika musika nde esala bino? Bon na loué maka idée malamu groupe Salongo bazana ngo bandeko bana poto na Kinshasa ba osa ba film ensemble ba otia na internet c'est vraiment bon. Moi je pense que groupe Njoyi yo kaka na sangwana. Oh non formidable. Ah bon? Groupe Njoyi bandi na 1976 et 79. Groupe Njoyi bandi na 1979. Banchakala wana ba mama pembele wana ba mama mavila o tangi kombo ba ibanga bazana ngola mavila zana ngola bango nyoso wana ba koko jazombo effectivement ba kimbancheka jaza ça dernière RTNC a ko intégrer pe donc eza grand groupe mboka na biso mais eloko lobe za vrai na bandi ba kulutu na ngai koko jazombo kimbancheke za prêtre monument icône mboka. Il faut ce politique qui est en akati. Parce que le groupe Njoyi actuel, na Kinshasa, ba maman na nyoso kalabaza. To na mama boka mboyo azali. Mama pembele azali. Mama suki azali. Mama bipendo azali. Ntsaka la mutu akala azali. Ozomona bango nyoso wana bazali biso pe bilenge to esima na bango tozali. Alors siko eza siko politique ke bato ya ba na poto. Bazwa politique wana to sangana de façon que groupe Njoyi ezonga na force. Eza na groupe moko te na Kinshasa sala ba spectacle quoi groupe Njoyi. Groupe Njoyi mtibande ko tonsa ba sala studio mamange biona. Na ba spectacle ko la tata pasteur ba sangana na ba groupe Mangobo. Vous comprenez? Même matin ba vie na biso ngalfa. Ba sangana ka pe ba lekana ka pe wana na kata donc groupe Njoyi est formé ba to quoi ba sans souci. Est formé ba to lokola ya minene ba star mboka. Mais le groupe Njoyi zo continuer siko na mawana nzambe ndenge ba pesa biso mokumba ngo tozo mema yango alors politique ezakaka ba kulutu na biso na to sangana to sala nde baninga ba sa pourquoi pas groupe Njoyi pe sangana et que ndo sala spectacle moko na poto po ba to groupe Njoyi ba na bomenga na bomo itilelo vraiment voilà tout ko kabongo ndenge tout ko zwa eyano na ba réponse na bituna na biso plutôt ndenge bolobaki botunaki
bon lobaki vraiment que pourquoi pas batouakala pourquoi pas batakala na monde ya théâtre parce que chaîne biso tout ça la rare émission mingi na batu ya théâtre artiste et comédien tout ça la mingi na bango vraiment ba réclamaki bino ba réclamaki pourquoi bino bozalaka na batu ya lelo maki lelo au théâtre ki lelo to lingi yango te to lingi yango mais eza éducatif te koleka ba théâtre o ya kala de bino banda ko sala vraiment mutu so asali théâtre wana atali théâtre wana et bande kozala malamu mingi surtout na bande ndongo lobaki ke ba théâtre na bande ko sala bande ko lekana ba église ozo pesa ba conseil ozo te ya bandimi bazo kangola ma bazo bika ba misusu bazo se repentir bazo tika ba mabe na bango na uti koyoka susu na maloba na yo o soulever ke nakala bosala ki bongo ba spectacle ya munene botondisa ki ba salle na pema nga ceux qui songi uti koma e bandi ko mata et ça la vraiment boye botondisa ki ba salle ba studio maman ngebi bobeta batu basala ki plein mais pourquoi pas lelo oyo tozo bona pe ba artiste et comédien bazo kende mingi poto mingi bazo kende l'un puis l'autre moko sima ya muninga pourquoi pas na bino pe bosala yango bokende pe na mikili ya poto botondisa lisusu basalo ya minene wana. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il y a des moyens financiers ou bien besoin de côté? Maman artiste a loso. Et puis que ça loso mususu penza le loyo natanga kombote. Mais beba que ça loso ka soge ziki. Mais loso penza vrai loso bumba. Dans loso bumba ceux qui bazo lamba yango lokwa ba maboka balamba ka loso bumba. Donc ozoka solo nango na musika. Mais baloso musu boteka lelo ko mona ngo pembe mais soka ziki ndo bigeza ki loso. Alors groupe Njoy ezana ba valeur nango tout. Ko kenda groupe Njoy na poto zelo kwa sikate. Ezelo ko peko kamwa te. Ba vie Johnny déjà na 81 Johnny tsaka zaki na poto. Ba 81. Na Italie na 81. Vie Johnny déjà na 81 zaki na poto. OK. Nche nani ikona mboka. O ba bengi kombo Kimbantseke. Sans souci. Il na koko dia zobo bakendaka voyage ba na poto yango pesala ke ba perdre musala parce que ba pesa bango 3 mois ba 6 mois tango ba ko zonga ndeka ke za l'état ba landeli règle abu melaki na poto nde sala ke ba perdre mois musala na bango. Mais ce qui est vrai Ariel le faisait la ba voyage je ne sais pas bien. Très bien. Alors yango to senga na bato nso ba yebi groupe Njoy balinga groupe Njoy na poto ko banda nanu na bango moko bambuta basala makasi na bato bazalia batoko ya mais to ne fort na biso te biso to aloso il faut bino boteka biso et puis bato musu mikolo ba benga ngo monge gboko ozo ya tendenge nini tozo mona bato bazo na poto monge gboko ozo ya ba budget bangala général et bien na poto bako sanga na pe batielio basali moko c'est lo moyo no memeli bango lindanda mais ndenge ze wana na tsa wala budget mba ekonumba ekosu monde ngana koyi mbolo kwa lala kate azili monde ngana koyi mbolo kwa lala kate te na lo balingala monde ngana koyi mbolo kwa lala kate OK kiti kwa lala koyi mbolo kwa lala te na comprends pa monde ngeze na lingala kama tozo mona OK masapo na tongo tala o monde ze wana Yesu zaka de Nazareth tozo mona o monde bato beli balingaka mongo ngazwa biloko be na pe na continuer ko zwa biloko na poto o na bwaka bato te. Vous comprenez? Très bien. Alors, ça a une valeur à Moussalango. Lelo bato nyonso balingaka monge gboko. To boko tanga bakombo ebele. Mais ce to kamati monganga capitaine de bord Kagbeke to kamati bande koka Gustavo to kamati tikana pesa ndeko na biso Robert Abani me condoléances akufeni mwana na poto Banjel Mokako ba Jean Alunga bato bazebele o balingaka monge gboko na poto. Ce qui est local kabalobi bon monge gboko ya ko sela biso spectacle parce que mikolo yo na zo fungula YouTube ba be YouTube monge gboko TV alors wana siko boko mona bakpeku bakpolo kake biloko ya mboka pe boko mona tala originalité voilà lelo soko mutunu tuna bana na biso lelo yo donc ça musala bien bravo vraiment mais ce qui est vrai ba manquer originalité. OK. Au côté la film bomona combat na mboka Congo ba sa film ya mboka balati lati bilamba ndenge moko lokwa ba Nigérien. Est-ce que na mboka na biso penza bato balata ka bilamba ndenge moko bongo? Pour
mpona nini bamonaki ba Nigeria basali bongo bango pe balandi oleba ya na mboka na biso nde bato balata bakaputula mwa makolo maze mango makolo ngulu ma nini te ezaka te do bilanda do a raison kufa parce que bana na biso lelo baosa mosala bien mais sengeli bakutanaka pe na bakolo batunaka mais mingi siko bakoma eleki na TVD fois moni la ndiako bien kodeba ndeko koloba les acteurs fabriqués par la télévision ozomona alors c'est bien yango ozomona lelo mutu akomata ti abungi asili akekaka bongo mais biso siko eza maintenance lelo soko tie monge gboko na libaya na kobeta et puis musala ngo ndenge beba okomona mutu ba faire jouer essayer mutu aye penza ta musu na $1000 oh après si bo basalele penza pièce moko à 100 épisodes mais il faut aux malades faut ta caméraman il faut ta acteur alors biloko na ce moment a yango biso to kota na ba projet sali moi projet moi moke aujourd'hui mais ezape mabete bandeko ba budget bonbo benganga na poto na sepeli mingi na koya ko sala bino spectacle pour spectacle na eza moko libonza ba pesi sango mwasi ya koboya to akozwa sango pe bota maye moko ba bota nyoso mama kufa tata kufa atikali ye moko maloba ya mama libosa kufa lobi mwana ngai anga na zokende na boti yo moko tondisa moke yeba poni nzela kisambo tango alongwe na mbandaka akena bumba bayambi ye wana na Saint André basepeli na ye bo bakumu ya paroisse babombaki libonza na bango bato nyonso bapesi bataba basoso bayambaka na bongo sima tango bakumu baye na libonza na bango na ngonga jomi na mwambe baye na mwa moseka moko pe ya jomi na mwambe badisango mwa libonza yango eta msumo moto pasi oh moi sinje zana bosoto asikola kayo ota msuna bopo kama mai na mota chela kayo oh moi dijenge sadio pasi oh moi gonga aja akawana libunda mosama ko joto ko boya l'artiste ne meurt jamais quoi le spectacle alors ta poto ko sepela nango basomba ka pe spectacle eze libonza tokoya wana na basenzi na budza moseka kozala Maria bajongo kozala mama moseka na mama boka kozala pembela kozala libonza dans ce boningi spectacle yo 00243 voilà 89 540 14 50 00243 89 540 14 50 bobengi monge boko bosali ba proposition tokoya toko sepelisa bino pomoni mosalo yo lelo komona genoma kangi suki ya betelo kwa litoyi azeko sepela mbala moko po komista nana lobino bongo voilà yo mona si vie sonjo ti azali wana sasta tala ba mama pembele tala ba mama boka quel naturel même ba mama bipendo ba mama suke otali tango azeko latela mbatika mais toujours naturel mais lelo yo komona mona moi c'est parce que comme ko ça théâtre aleka na nzela alatela mbala kwa society ekangi yebwe lisembe nyonso nje komona voilà c'est dans ces sujets qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui papa Egbako voilà takundo mo sel sala ba faute d'orthographe likolo ya ko seka vraiment c'est qui singa mingi na suko c'est qui singa vraiment mingi bino mombo utuko yoka balobi artiste comédien ata quel que soit âge quel que soit endroit abunga raté bino mombo kitende telo kwa uchobeta na suka na satanda ki na ngote to comme na biso déjà na suka ya mission na biso ya lelo eza suka te po na biso na yo pe bandiko balandia actif final télévision liloba suka ndenge ezala karapoto ka liloba suka na je ko babete musa na biso eze bien mais to kwa ko sala ngote so makoke zate lelo bongo na groupe salon na TV bongo na groupe Njoy na TV nyoso na parce que production et senga kambongo ebele il faut ba sponsor baya il faut ba producteur baya il faut ba tebele baya et na pesi merci na ba kambia RTNC pour ba c'est déjà programme oyo mikolo koya na gris na bango bazongsi Njoy bazongsi salongo alors force wane kuta na RTNC yango mokote ekote pa na bino nde bokomona biloko eze bele ya kitoko oyo to bombeli bino bato nyonso boningaka nga na monde entier na yebisi bino te monge gboko azali po bokoma ekotuna monge gboko to mona ko lisusu te ozalaka wapi okende wapi okotoko pe na nzonzinge te tout ça ezalaka ndenge nini te monge gboko aboyaka nzonzingi te mais soko ye na nzonzinge esenge ezala pe moi malamu quoi au moins biloko monsieur ezalaka na basuite logique te nga apesaka cours na mosalo biloko monsieur basuite logique ezete omoni mpenza moto azoloba o te niau nde moto ale chiffon
oh nia unde muto alemboa donc on a biloko miso na miso zangi biso ngaka makambo za na norme au commissaire no bien au consultenga baleke bele bayaka to salaka donc lo basuke ezali ke l'état muto abuma art na Congo wana ko bomba te to lo bango atambala sima l'état ko banda liboso budget ya ministère de la culture ezeboni ata bosani ndenge nini bosani politique culturelle moko teza motaola moki na tonga comme artiste na base nini lelo ko mona na ba télévision biloko belezo le kana salité lelo ko mona soki mona mwasi aleki mbayemba na TV ba CP na ye akomi ko la telembe mabele ezo mona na lisembeze ko mona na tout ça batiki yango bebongo oh différence entre personne et personnage lelo ozo mona moto makambo asaka na TV soka fandika ke pa bato alingi ba ebate ya zawana ça ne se fait pas parce que makambo sala kana TV na tournage to na salle wana eza personnage eza personne était neti na momonga na zoloba na mikumisité mais na ze mokonzi monene na mosala ya l'état mais eni ko ba tete ta no sa mosala nga l'état na zabe monge gboko non monge gboko eza tango na za na mosala o mais c'est kolo mo makala Jocelyn quand je fais mon travail donc c'est-à-dire faut moi bo questionner nezala justement na osenga l'état asunga na pesi merci non na pesi merci à Kolo Chaîne ata zanga kombo na pesi mbote na pesi merci na A12 na pesi merci na bazanga kombo nyonso na pesi merci na ba sans papier na pesi merci na bato bana mbet hôpital na pesi merci na ba prisonnier na pesi merci na bato ba yebana te ba décourager te pe na bana na nzambe nyonso to milengele po mikolo komi na suka yango bozomo na basi bakomi ko balana ba actrice ba acteur na ba actrice belé ba tebele baze mibali baze pe basi misusu pe baze basi baze mibali biloko wana nyonso te kotuka te bible bi dénoncer le mal wana ze bondoki eze masumu ngaze moto na nzambe te comme la suka pour dire que ba bongola nde mitema kwa section bazozwa lelo bible lobi que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme et sengolanga kozani te muta se pela zona se akena lifelo yango naze mokolo sengena loba butembo na tepe mongala ndoma yango na lobite ba bongwana ba ya kosala mosala normal na lobi et voilà vraiment bomoni basongi ya boluka basongi mungba bakoyo apanzi ba vérité ba bi vérité ça la ka toujours pas si mais etikala kaka vérité. Merci beaucoup à tous nos abonnés, merci beaucoup à A12 na sima ya caméra ezalaki bongo A12 parce que merci beaucoup à A12 parce que yende azali ke tozwa biloko ya boyelelo. Merci beaucoup à maman Ewaka et puis maman Boka nazalaki bongo vraiment lelo nazalaki bongo epa na bango na yamba maki epa na bango. Merci beaucoup na yo pe susu papa mungwe gboko monga egboko ozo masakre kombo na ngabo boni monga egboko obuni moto net siko na émission na gbokoli mafupe. Merci beaucoup pour la disponibilité na yo, merci beaucoup à tous nos abonnés, merci beaucoup à Dieu tout puissant. La présentation ezalaki bongo ngai oyo ya bino bo mesana mingi kolanda na émission na biso ya coup circuit chanceux siana la Cléopâtre moi na suka ya basongi sogi IGF de la presse ba kisela nga toujours parce que na mesana mingi ko kangatala ndesi lelo to kangaki bongo bato na mungwa gboko to saki bongo na yeto kangaki vraiment bato lelo na suka bino moko boyebi pe boyoki na yebi ke boza déjà na ba sourire ndenga moko tu bwena kaka na ata na loba menazaka ka na ba sourire bobo sanate ko s'abonner massivement na chaîne na biso Actif na télévision bo partager bo liker bo s'abonner lisusu mingi na lingaka ba commentaire na bino et ça la kabiso qui toko makase rester toujours branché serré cimenté collé scotché sur notre chaîne Actif na télévision. Quant à moi je vous dis au revoir.